Kilongo TV. Kilongo TV. Papa boni okiminda koye. Likambo toeli tezanga source aye. Soki babandela kavimena poni kimamelo. Libale pesinga deception. Banana maboko. Yaya pena boloko. Famia babola Nana kopesanga maboko. Na mokumba nazanango papa Ayoleli Ive bampa Nalimete aye. Kilongo TV. Kilongo TV. Donc c'est ça. Souvenir nanga vie nanga de fois yangwana. Atoko yabe na ndula so vivre la musique na masimanimba le dimanche coulé comme ça. Kilongo TV. Kilongo TV. Kilongo TV. Kilongo TV. Ezalaki pasi tango via ko rejoindre Kisasa abimisa kinzembo na te. Na bité zo kinzembo na ezapi mais na ko ka via tango via yala la rotana bengi ngana kende via longolanga mokena nga na ndena sala musala. Mais là on a mona ki pasi fallait via bo kanzembo na papa mane ba imaki engeza umasha munene maona otuna kake bao basala ngo vraiment fo abimisango. Kilongo TV. Kilongo TV. Kilongo TV. Kilongo TV. Ngai loba na famille bazala kimia via kufi normal ndenge mutu akufanga. Po bomaki ye ba voyage surtout Kilongo TV. Kilongo TV. Kilongo TV. Oya beta na OK jazz beta pe na orchestre mosusu et puis vieux tout le monde a des fois donc nous avons clôturé en 2021 donc souci bon. To pesika loko mona nzambe pour nzete penza ya passage ya musique ya Congo et komi ko kauka. De comme tika la presque jeune génération la jeune génération ba kolo batika liso mingete. Kilongo TV. Kilongo TV. Kolomo susu kanda ekosila ngana kozonga tovanda kasi lelo te olobaka nanga wana semeki na yo o présentaki ye kombo na ye kajale o na yambaka nguma na ndako na nga na baboto donc aliaka na mbanda ya yebaka mon colonel Freddy Lumboina de Tozole la général Tozole la Kilongo TV. Kilongo TV. Na habité ba autorité ya biso vraiment. Na habité différence wana ya musique na politique. Na habité ceux qui na parlement dans tout le monde attend ba sur ba décision na parlement. Na habité ceux ba misepe ba sala wana. Je ne pense pas na mon ate. Mais dis-moi ba mega un peu rotala pe na cannabis. Musique est toujours beaucoup plus combattu na bandenge au saranate na habité so ka musique kaka na habité. Kilongo TV. Kilongo TV. Kenetorara ao des fois kufi asala rappel moi parole ba na kufi te na za mais tangu nzamba ngaka zoe bima te ka kufi mbala moko. Kilongo TV. Kilongo TV. Na habité so musique sala ni na mboko. Or Kilongo TV. Kilongo TV. Oya beta na OK jazz beta pe na orchestre mosusu et puis vieux tout le monde a des fois donc nous avons clôturé en 2021 donc souci bon. To pesika loko mona nzambe pour nzete penza ya passage ya musique ya Congo et komi ko kauka.
de comme otikala kaka presque jeune génération na jeune génération bakolo batikali so mingi te. Kilongo TV. Kilongo TV. Basanza eleki mikole pusani lobi ozongi na internat yo mati na pepo yokei motema etondi na mawango adie adie amour scolaire adie adie ozongi na bafoto kosolola mikanda Kilongo TV. Bandeko balandi émission biso mbote na biso toza awa lelo boyebi RDC toti ko perdre moko ya ba icône ya musique na biso le général de Fao Matumona Lolendo passe na motema tokolela na lolenge ya ba musicien. Nous rendons des hommages mérités à ce grand artiste qui nous a laissé le général de Fao. Voilà pourquoi on est ici à Bandal et tokomona bana Bandal tokuta Eric Mpoyi awa tokokuta bongo petit Rossi bongo tomoni biscuit des écoliers artiste bazawa bakolela de Fao na ndenge na bango yango biso betolela to présenter ba sincère condoléances c'est pas fils Kinkela et pas Angel Kinkela Junior Boyika et pas Christian Soumani bongo et pas ya colonel mon colonel Freddy Lumbona na Bostanote Jean Didier Motona Kolo motema mama nati fiston basen de FB international tokolela de général de Fao na lolenge na biso na lolenge ya bana Bandal na lolenge ya bana Kinshasa pasi na motema toko ba reportage ya biso lelo elongo na Nathan Kifuta. Hommage au général de Fao. Ingénieur Kamali Julie Mamana Banzio Julie Ae Motema Bozoki Lisolo tosolo na kina lite etikali elembo na motema Basanza eleki mitole pusani les parents de Chilobo Captain Denis Ketani Yatoko Olingo na ebloke na misere ya mateya kasi bokabwami pesi pasi komi bwale na motema
Ben voilà, comme je vous avais dit, on est en train de pleurer cet artiste qui est parti. Le général de Fao Matumona qui nous a laissé, ça fait très mal. Je suis là avec les artistes et musiciens. On est là avec un enfant de Papa Wemba. Il est de Viva la Mousia. Lui, c'est Biscuit des écoliers, Biscuiti. Bonsoir, mes condoléances. Ouais, merci vraiment. Merci trop au cœur. Biscuit des écoliers. N'ayez pas de cet album sur la zone Abino, mais liwe de Fao, Sango est qui on dengeni. Sango ya ndenge mutu to akufaka. Leo to so ba sango ba papa na biso ba bota biso ba mama na biso ba bota biso. Sango luaka ndenge yaka ke vede fakufi. De salaki biso nyo se passe. Surtout nga na te ko solola na ekala mingi te parce que nazo témoigner tango zaki na Kenya avalizonga Kisasa. Papa m'a kufa kende kuna na Kenya babeta ki chanson moko boye. Basala ki featuring. Paradis hein? Au paradis bien paradis titre non ya mwana. Ouais. Siko ba animation mutu ngam na sala ba animation. Via mona nga na Facebook a contacter nga le Biscuit vraiment na façon to bato na tchawa minanga. Nazo tinda peace pa lo fombo. Nze moto mbaki na papa wemba yo fo sala ba kria ba kila mogozo ba kia kala. Et puis na kenda na site lo fombo na sala ba kri wala. VP de Zong Silebor, effectivement, Rochero, quand on a besoin de Rochero. Donc, et ça là qui passe, tant qu'on vient rejoindre Kisasa, abimisa kinzembonate. N'habite ce kinzemboneza, mais n'ako vient. Tant qu'on vient y aller la rotana, benginga na kinde, vient le molanga mokenanga. Nande na sala musala mais là on a qui passe fallait via boka nzembo na papa mane ba imaki engeza hommage munene ba on retourne kake ba ba sana ngo vraiment faut abimisango donc c'est ça souvenir na nga vie na nga de fois ya ngwana atoko ya pe na ndula so vivre la musique na masimanimba le dimanche coulé comme ça chaque dimanche vous beta na masimanimba ayaki a matina produit ba image ezali na ko peso image wana o chango pe comme extrait merci. Tu saurais bien la vie trop, mais tellement nous autres ceux qui continuent bokono. Donc nous sommes vraiment si la vie accueillie, nous sommes battus. Des fois, artiste amnene a sali succès fou, surtout banen on a 7, 98. Des fois, Azaïma champion d'Afrique et côté artistique il y a des fois. Okolobani. Côté artistique il y a des fois. C'est un bon chanteur, bon danseur, et puis un bon compositeur. Et puis c'est un papa, Alingaki Batumakas, et puis musique nae, bon quand on lobby, ça qui en avant, quand on était petit, puis de Kokola, Zobi na VDF. Donc, na musala vie bene zaki kokera sa qui zakite. Arrivé na rancune entre ma mission. Non, là vraiment, c'est rien à voir avec le Rwanda. Mais ça là qui caractère, viens-moi le baraté. À ce caranaï kaka quoi. Ouais. Il y a des fois où ils ont mutu na minute yo. Musicien balila ki na loyembo. Bisikuiti, ye ayemmaga abwaka bakri. Papa, omino okiminda ko e. Likambo to weli ezanga nango chérie obalanga na mboko e. Soki likambo ya kamoki tosola okimi bana na yo okimi ndako na yo donc vraiment nzembo wana c'est bon. Yes vraiment nene tala papa Wemba ozo bape de fort vraiment merci beaucoup. Non, le album. Disque ça dans la poto. Ah bah c'est déjà déjà. Tu vas la promotion à Kin. Donc déjà. C'est bon biscuit. Photo va savoir. La pas de mettre moi j'ai pas problème. Botala nzembo na banka, titre banka. Somo trop abaki ba mzuba kon. Na bosani. De Dembenza Tripoli. Et na bosani Garin Kumbu de Bruxelles. Pas une na monsei de ya Jetou Bakoti. Et na bonne sanité, bateau va salir à Bissau Zala. Barbie Maoui la beauté Schengen,
landaise na Switzerland et na bosanité Alexis Nkungu Afrique Intérim batasa ya Polo Vata na kata mikili London grand prêtre ya Polo Vata base belé boyebi kaka seruti komo na Tanzambe base belé bato basunganga dode mbenza triple London base belé Barbine Mawila beauté Schengen les malandaises Biskinkela na bosani ote mon colonel Freddy Lumbwena les marrons de Tilogo changer Kazaka na la ville Olifata mara kelongo na bongo sare papa Ziwa maya kupina jena boina boyo na boy kupire mania kwa Sokali nikaye kene paya bama
tozana ndeko na biso Landry mwana de fort moko bonsoir, mes condoléances. Vraiment merci toi na matanga mais comme artiste balelaka ya kolela te ya koyemba yango tozoyemba vie malgré ba souci ebele. Yo oza moko oyo nga azalaki na ba répertoire de fao nazokuta wana bosali pe ba tourner na de fao. Oui via yaki tango azalaka te tozali déjà na Big Stars aye pe koya tobandi na ye ndenge ozala koya wana tosali pe ba tourner toke Angola na Luanda tobeti toke na ba province à Ouij tozonga après 2 semaines tobeti na Guinée équatoriale pa Biangema ya tourner moko ya festivité ya Nouvel An tozali na Davido Ferrego la Wilo Longomba et puis toya ozwa sous avion toke na capitale Akala Bata toke na Bata tobeti sous spectacle ndenge pe toya kozonga. Expérience ni ozui koza pemene en général de expérience nazui pa na ye ezaka rigueur rigueur na musala donc yeso ozana vraiment ba jezati ouais na mutu mo ya ba strict donc on a beta na leader a bongoti yango donc azala vraiment boye au moins la chose za pembeni na ye au moins le rosa na armée le rosa adjudant vanina général. Donc général on a penza général dans la général. Mon colonel Freddy Lumbona Diotozole la général de FAO. Fiskinkela Tozole la général de FAO. Nayoki ozoe mabanze munaye mais mon colonel Freddy Lumbona de na Fiskinkela bazo senga banzembo akala ya de FAO. Ukoza na mo morceau to c'est la psata na capella. Oui banzembo denia ezali. Dans tout ba imana de baba boy. Titre na mo kimengai na evde sogo e ba on susu ba loba ya Shockstar mokolo mosusu ngana kokanisa yo mokolo mosusu kanda ekosila ngana kozonga tovanda kasi lelo te olobaka nanga wana semeki na yo opresentaki ye kombo na ye kajaleo nayambaka nguma na ndako na ngai na baboto donc aliaka na mbanda ya yebaka tozolela mon colonel Freddy Lumbona de tozolela général tozolela ye artiste balela ye karaboy merci babi comme dimanche et bakataki visa dimanche tozolela général. Oui tozolela ye entre temps mutu nyonso aza na besoin ya place matanga ezali sokoka na Makanza donc sur 24 côté Makanza je crois 150 mètres tozozala wana biso tout instrument eza wana oyo ayembaka ye oyo akolela vie na koyemba ye na donc matanga eza wana. Oui ngai lobalobaka na famille bazala kimia via akufi normal ndenge moto akufaka po babomaki ye bavoyage surtout okende tokaka ao des fois akufi asalaka mpe mwa parole obaki te nakufi te naza mais ntango nzambe angaka azwa ye ebima ye te akufi mbala moko donc des fois akufi nzambe azwi molimo na ye moto abomi des fois te po général babomaka ye mpa mapamba te donc akufi aza moto problème ezali na santé vie akufi tolela vie nyonso ka yango wana morceau ya Damien mobali yo mabe Damien yo mabe oyebinga malamu ngai konaki ni fami te banda obalanga na mboka tata mpe mama na nga kaka yo fami na nga mobimba kaka yo na bana biso mibale ezala malade nyonso tazinga na zoto na yo ezalaki soki outi mosala directement na ndako lelo okomi kokima ndako okomi kokima bana mbongo ya biloko kopesa te mbongo ya ndako kofuta te mpe na bilamba nazwana nani sheri bakokosa yo pampampa Damien bana na yo mawa ezonga ndako
dimonekene yokoya dimokolo yokozonga lelo nani akosalisa bana sheri yoyo obike na bunga maloba kuna nge kotanga ya merci vraiment libangezo na colonel Freddy Lumbwe Nadio Mbote Bisiko Zali Amado Konzo na Paris. Bienvenue ma fille na Matadi Junior Pandagila kuna na mosika na Canada na bosanité bano yanga na Afrique du Sud Valine Eden Angicia AWP Elohim na Daniela donc coucou na fort. Merci beaucoup. Voilà, on est en train de pleurer cet artiste qui nous a laissé. On a perdu un grand à la musique congolaise. Le général de FAO nous a laissé. Il est parti. Un général est tombé. Un barba s'est écoulé. Ça fait très mal. Désolé là. Merci pas Angèle Kinkela. Junior Boyika. Merci pas Nayo. Merci. Nabalandinyo sur Kilongo TV. Didier Masuki Nabo Sanyote. Toko la général de FAO. Toko la général de FAO. Toko ba reportage Nabiso. Voilà, comme je vous avais dit, on est en train de pleurer ce grand artiste qui nous a laissé. Je suis là avec Eric Mpoyi, le fils de John Mpoyi. Bonsoir, mes condoléances. Bonsoir Rabi, merci beaucoup. Condoléances à nous tous parce que c'était vraiment icône moko ya musique makasi pour Nabiso donc to perdre motumunene. Des fois au matumona tiki biso akufai na Cameroun, sangwango ya liwa na ye zwaki onde. Bon, ngaku te kutaki ngai nazalaki on a téléphone avant Nagi Nandaku et Namoni Gaga, bon, j'étais en train de chatter avec des amis qui sont à l'étranger. Namoni Batindelinga message mon est-ce que vieux des fois Koufinga bi oh comment ça bon na ba plateforme na zana ngwa boya biso ya ba artiste na yoki nene et du coup on a basculé na côté na ya biso bandi rotuna Namoni ba yego sala ba démenti mo on a té vu à Koufité vu à Zali Nazui ba info on a renvoyé tout de suite. Mais persistance, ça va message dans la même soirée jusqu'à ce qu'on a interrogé pure petit na moko bazali évolué na vieux de habité en tout cas via Koufi batinenga ba élément en conviction oyo ba machuda ba salaki ne bazali na ekuna ba pe sa témoignage nini vieux salaki crise na ndenge était comme qui très critique l'année Kokufa donc voilà les agis vraiment très décourageant, une nouvelle pas vraiment bien faut se le dire 2021, Tobungisi Batubele, je crois, Yoyebi, Namar, Césaraki, Vieux Djoski, et puis qui est ce sentiment, Bazo Kende, jusqu'à ce que, na décembre, en Vieux Bongo Wende, Vieux GG, Bangaya, Oyabeta Naoke, Jazz, Abeta Pena, Orchestre, Moussous, et puis Vieux Matoumo, na Defa, donc, nous avons clôturé en 2021, donc, souci, bon. Topesiga Loko Monanzambe, pour Nzete Penza, il y a passage de la musique à Congo et comme il y a Kauka. De comme aussi que la presque jeune génération, la jeune génération va colo batika les soumingete. Ok, et quand réseau ya quand la tête ou le gamba obsèque des fois ou web sa famille nini par rapport à disparition. Mais en tout cas, tu peux présenter comme condoléances na biso pour tous les loro mususu kokolo baté parce que et si ka batu babongi c'est moto nyonso bokoki kobopesa ko remplacer valeur ya moto wana te oya kei donc tokosenga kaka nzamba pesa bango makasi ezali ndenge vieux lutumba yemba na kitikwala ezalaka mokili tozali bapa ezali lokola masuwa monano na motio lesika nyonso ezoleka ezosema bato bazokita et vie ozo continuer ba mususu bazobotama et puis ba mususu bazokende donc bon ainsi va la vie bazalaka makasi. Merci beaucoup. Merci Rabi. En tout cas, très cher client, très cher public, je suis le seul enfant de Papa Wemba artistique. Dès son vivant, il me disait sur le petit taboulet, sur le petit rochero, moi Papa Wemba, j'étais sûrement encore petit aussi. Et il a dit encore, moi Papa Wemba, je prépare déjà la relève. Et pourquoi la relève? Une voix très fine comme vous, Papa Wemba, vous allez l'entendre avec jeunesse. Oh, salut maman, t'es marrant. Oh, salut kakane, sika et petit saka. Liwa et parmi mon papa, la vie est salut, bonza. La tika pour la laka.
Sakayo, na ye, na ye bolingo, na bangosala na ya biso, na ye, bolingo na nga, bolingo na nga, Makoki kwa yebise na pato, yeba mona kinga na moto. Ebonga ki atulanga na pese no, unikabila mabanzo, okoli akondonzo topama pama. Ngai mobali na yo, yo ete nanga, opombeli na likambo, lizio na motema, na motema. Sukele nga bolingo, tanya konyo kende, botuna ni na yaga, tanya kumbi saka, abaya yaga. Motindo kaniba kwa na gramonika, aye, la fanane. Mobeko kanina simba ebatela bolingo, na simba ngo, yeye wana, yeye bibi, amazone, manyanasa, mamanela, mama bibi, babolobe, babolobe, kolangai, na ampesa kanyo soba pesa kayoyo. Nana Gigi, applaudissez pour vous, merci, merci.
signature aussi, bonsoir, mes condoléances. Oui, pareillement, merci. On parle de la disparition générale des FAO. D'abord, aux autres qui sont en Ah bon, c'est parmi mes idoles. Et ça n'est vraiment pas si. Ça n'est vraiment pas si. L'un des collègues Naya promettait normalement il fallait que Yves Bampa, les grands leaders, n'a profité de PCMBO, te place à Salon, l'Andabiso, na minute na niveau à Paris. Donc, il n'y a vraiment pas si. Petit Lelo Oyo, pas si on continuera. Pour moi, Nambour, on a besoin de Lelo Oyo, surtout perdre la valeur, l'icône, le chanteur, il y a un niveau, il y a un défaut. Donc, ça fait très mal. Les autres, ça vraiment pas si on est en Saranaté, quoi. Mais ça va passer. Ça va vraiment passer. Ça va passer de perdre vraiment valeur sur. Je sais que vous avez décoré à titre posthume bien que son âme repose en paix. On a raté l'occasion et grand bazo kenda. Selon politique culturelle côté musical, au monde bon. Et au salaire passe. Et au salaire passe pour n'habiter autorité ou yabiso vraiment n'habiter différence ou ana ya musique na politique n'habiter ceux qui na parlement dont tout le monde attend parce que la décision na parlement n'habiter ceux ba mise pe bazala wana je ne pense pas na mon até mais dis-moi ba mega un peu rotala pe na cannabis musique ça a toujours beaucoup plus combattu na bandenge au saranate n'habiter ceux qui musique kaka n'habiter ceux qui musique salani na mboko OK lelo oyo so totanga ba minéré na mboka totala ba biloko oyo kokota mbongo belé na mboka na biso la richesse ya mboka. Oui, ba richesse ya mboka. Donc musique aza parmi ba richesse ya mboka oyo ya arotombo na mboka sans que totala ba colton ba diamant musique ya pamba. Mais lelo oyo musique zo comme un peu négligé na éviter bon. Nzamba sunaraga. Encore des fois, je crois dimanche c'est Gozala Awa et ce tobi on la défend à l'Oyembo. Vous voyez ce morceau. Papa e boni okiminda koye likambo toeli tezanga source aye soki babandela kavimena poni kimamelo libale pesinga déception banana maboko yaya pena boloko famille babola e nana kopesanga maboko na mokumba naza nango papa e ayoleli Yves Bampa nalimete aye. Donc rien à dire quoi. Le nini na bafana des FAO et puis na famille biologique. Ouais, en tout cas ça fait très mal. Liwe des FAO il y a mon général. Mon biso toza ba artiste otoza en katsa imiko. Présent na biso Dieu Salema. Parmi ba ranyon tozo sala to baki non vie. En tout cas makambu il y a Kondolo de FAO, des photos mon moi différents, surtout organisation et ça la biso vraiment et ça la famille bien et puis et biso artiste. En tout cas famille courage kaka et famille na épée biso artistique tozawana, on est toujours ensemble et donc ils anzela na biso tout, ils anzela na biso tout. Tant aux ana mokili, yeba resoigner. Talara pe passer à baninga. Lelo oyo mon général papa na biso des fois accueilli le be ozala tournanga et ozala tourner ozala tour ya biso nyonso donc au moment nzambe apprêter biso na nous souffle na wana vraiment to e bandeni ga yo sonné na mokil donc c'est un peu ça. Merci. Ouais, merci. Papa, what you saying? Oh, kasi na kani yasu. Me okatina suki. Papa, omuna tukatina suki. Oh. Papa, okatina suki. Tina defisi. Okatina suki. Omuna kwa singa na bani papa. Okatina singa na bani singa na bani.
osali li produit nini? Maman nangai, tanga produit asali. Zazu, produit ya kala. Basali la damo souté. Et quand il est sous des communautés, na sala ko souté, na kata souté. Non, katanga souté papa. Ah, tanti. J'ai une fille au point où tu le levis pour dire c'est la souté. Donc quand singe. Nga souté na wana yaka awa kala. Bakata nga souté. Tanga de kuna koma na souté bede tana. Yango, moi si tu le point où tu le éviter. Et l'eau va aussi la souté là. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la souki na biso. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, Aranja Bizoko Tozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là où j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, c'est là que c'est na Kasavubu. Saba Sosa na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurés en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko e komaka peto zwaka. E komaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo.
sukie akwaka lokolo oyo nde suka ya demarche alunga kinshasa mobimba bato bakufa ye Moto,
Nanga pasi nyonso ya motema Kika mon ami le baron de Tiro maître d'un Lokola Emani de Katénia conduisant le colonel Dogouma Dani Aluma et Lamas
olingaka nasala oyo nga nasali sifi tolakoma mopaya lelo yo na motema na yo zokiselanga kale yako mpona pebisama matomaka susi ekolinga nzoto awa nazali moyeve Maboko,
yepesaka vipa mapase olemungi joli pitiebo labio ya maki oyo maboko kolele sedesa yo lelo ekomi kolekela ngai oyoyo antango teke Ida uta moluka Sayo papa na chanda uta moluka Marai
suki oyo yango suki oyo kitoko. Papa, oyo nyonso engana. Oh, kasi na kani nyonso. Mais okatinga suki. Papa, omona tokatinga suki. Oh. Oh, papa okatinga suki. Tina dentiste. Okatinga suki, omona komisinga babandi papa. Okomisinga babandi suki na tipo eza. Omona komisinga babandi. Okofunda suki na nga papa, okatinga suki okofunda suki. Okoni suki na nga na koni. Papa okofunda suki. Kaite mama. Suki na nga. Okofunda suki na nga. Okofunda suki na nga. Mama, okofunda suki na nga. Suki na nga kibo ete. Suki na nga ne koni. Na yaka salisanga senda salinga suki. Akomisinga mabandi. Akomisinga mabandi ndenge nini? Akofuta suki na nga yaki biasa sana senda suki na nga ne koni. Mama, akajo suki ndenge nini? Osalili produit nini? Mama na ngai. Tala produit asali. Zazu. Produit ya kala. Basali la nango susu te. Et quand il suki ekomi yo ngai. Nasala ko suki nde nakata yo suki. Non, katanga suki te papa. Ah, tanti. Jeune fille lokola oti lelo ebi produit osala suki. Donc kama singa. Nga suki na wana yaka awa kala. Bakata nga suki te. Tala nga depuis na koma na suki ebele tala. Yango, moi siki toko lokola oti lelo yebi te. Eloko osala suki na wana. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la suki na biso. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, à Abizo Kotozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, je t'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle sait que c'est na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Pedro Zouaka. Komaka, Pedro Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo.